ye nanu boye kaka na télévision bovanda na été bokutana na été siko boni ok pour maîtriser makambo ya madame Belleville. Donc moi en général gosse du Kambala je sais pas si je peux comprendre et pas ya bakwiti na ngai yebisa bino boye ngai avant na yoloba makambo ya mama na bino ayebi oh je sais comment on fonctionne. Je savais comment on fonctionnait avant. Voilà. Donc na robe ta lisolo na ye. Soki maman na bino atelemisa voiture na nzela molemba oki apporter na bino souvent liboso. Film ça la quelle un langage facile. Basali, comme ça. Et c'est quelle est ce que yo mutanimwana ozofinga nimwana yeso pour au salara cinéma. Est-ce que la batu baleki yo te place yo zawana? Non, basali. Comment analysement on est dans une analyse personnellement. Mon dalelo nous avons fondé une histoire. Abandi on venait la fondation, acheter ba brique, acheter tôle, acheter ba fenêtre, asali pena acheter ba cripsage maman tuna peinture, asali pena histoire na yo. Mais yo mo bien on dit. Ndeti ngai na lo barelo mo na répéter bien lo mo na kati ya tatou. Na lo bara les amours passés. Tu peux comprendre ma sala. Voilà. On va dans la banque. Ayo lo ba makamna ngai abeti lisolo na ngaba na fondement tina likolo. C'est-à-dire na calcul wana te. Parce que imaginez-vous, soto chena che grâce témoin à témoin. Abia beta tombe sur lisolo bateau bazayo vivre na palais là. Aruba ndo beta lisolo moni ye azago ya ndaka bob moni ye azago ya ndaka bob moni ye azago yo kata bafufu na ndaka bob moni ye azago yo lala na mbeto bob azago yo lala na nani na kawa bob so comprendre ma monge sala parce que quoi yebi ke bino bozago ya shinga ou bien ngamo ne pe na yebi ke bino bozago ya shinga parce que tellement que moi je suis bien éduqué na yo tika na yo beta ma solo na ndela parce que on ngala salisa ki ba moi si mon beau 12 ans nakati apani moi si peno bala a pris décision na ye que non on est azabo na limi société na comme on doit la mariage balier et au bala na yo tena pala bien divorcé na ye a divorcé na ye et va arriver a divorcé na ye a divorcé ke na ye mais na motema nanga on sait c'est bon limote ngo bateke lokwa to kaboni sike ngana otiko na tiko limote na olingala ngayo on za souvent c'est na opona ke ko bana professeur assistant qui parle. D'habitude que tout au pays, c'est que tu combines, c'est que ngana olimo. Omoni soué lo resanga baku kuya. Oyo. Na olinga ko so mamaye le mutu. Na olinga ko to molinga na oye. Oui, na olinga ko toujours parce que comme tu vas na yo ba tembele, zo ko tu vas na olinga ko. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de votre émission, notre émission Coup sur Coup, qui est présentée par votre humble présentatrice Chacha, la Cléopâtre et chef de la presse. Voilà, mon asuka ya basumi ya famille Libota. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai pour vous mes invités. Comment tout ça vous a na bango, tout ça toujours na bango. Le vraiment tout vendu trio, voilà, le tout vendu les trios en forme. Et voilà, avant tout d'abord réalisateur nanga a ce plat d'ensemble. Donc profiter de ça beauté la maman il y a famille Libota il y a quatre, voilà là je vois la maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman José Lusadissou, maman Chantal Moukendi ainsi que maman Gina Mabiala qui encore vraiment besoin on a tellement ébélé Léna David, maman Annie, voilà maman Annie na mona qui va commentaire na yo malaisima na ko doit vraiment la retenir comme mobimba ndenge mo na retenir comme ya maman Claudine Bokatola ya maman José Lusadissou, vraiment merci beaucoup na kozala wana pona
fidélité et confiance au bosalaka biso na kati ya chaîne ya Actu Final télévision voilà à Montréal sur même langage nanga aux biso plat d'ensemble pour tout bana déjà tout sur la actualité na biso ndeka ka tout mais ça toujours ko sur la net mais ça na ko défendre voilà et le balango ataba molima te vous serez toujours rabaissé et ben dit qui dit on sala kaka élevé voilà sur aux déjà prêt aux biso plat d'ensemble voilà dit Kambala bonjour. Ouais, bonjour Chacha, bonjour na Bob Molema. Bonjour na famille Boutamouma partout dans le monde. Voilà, basangonde nini mais à culpa déjà 10e partie de le siège évolution sous ndenge nini na ba film de ko banda na 7e, 8e et puis 9e. Ba évolution ngo tout le monde ndenge na pe swinga na mona ki ngo ndenge mo te na bino ponga la moni vraiment ba évolution ça va. Mon évolution bon film est un très bien qui est bien bateau bazaki otala te bazongeli bateau bazalaki te na Kinshasa bazo e bazaki te na mikila poto bazongi poto ba mouvement salamaki ya belé ya bato basala esele ba mouvement parce que biga otala théâtre ya madame Belleville netima na bakina fuza na ba giga kine senga ba giga mo batamiki liso ba mo pe compliquer ba ba giga wana malgré bon ba mesana na ba wifi ba ni ba blo morning wana donc ozonga bazonga ki po ba vacances ba ki tellement ébélé ba vacances ba ki tellement ébélé alors ba bazongi tout le monde peut changement mo pe maman écoute na concernant film en tout cas film qui est bien bande ko ba c'est la rare que tout ça là on va calcul tout mais quand tout ça là on va calcul dans premier épisode si place au épisode de Osuka et bon tout ça là calcul mon analytique pour un film na biso en tout cas ils allaient vraiment bien mais je crois que net sur la toujours opération 100K et en tout cas ça évolue très bien merci voilà gosse comme là na part non mais la classe est zongue mais naza sûr que ba moment na ba papa ya famille bota ba yoka ba message na biso na moni par rapport ya ndenge film ngo bandelaki na sikoyo ça va mieux même pas maximiser encore ba like ba vie ça la fait bien parce que ça va chaque jour belbi kandi tango abimaka pona kosunga bana betike wala tango abimaka kosunga ba vieillard wala tango akabulaka mo mokena na ba collaborateur nene se bimaka kaka na chaîne wana si bon bazo consommer film donc et ça la bien moto pas à la posa osunga bana betike peut-être ozo moyen te na contribution no ezaka ndenge ta la film wana le koti belbi pe ya sungi bango donc yo pe parmi bato basungi bana wana yo posa na kati donc voilà merci beaucoup Toki déjà évolution et a film na biso mais ya culpa ndenge ezokende bientôt là film même sous celui-ci que ça la monnaie déjà affiche malgré na quand que vraiment kombo na malamu te mais film même sous déjà espèce te bika te biso ndenge za la la famille Bota en tout cas madame Belleville kandi ayara la minduki ya toro na ebité ceux que ça obi ceux que ça uzi ceux qui peut eza Hiroshima oui pété parce que ezalaka likolo so ezana minduki na ebité minduki ni nango ezalaka ebetaka makasi wana ezalaka likolo wana elekaka yaza Poutine a utilisé ka s'attendait voilà donc faut ezalaka s'attendait parce que babilo kabwe ezalaka te faut ezalaka côté ya madame Belleville kandi voilà to me camper ko solola comment les autres me camper ko analyser ba makambo moi ebele moi makenano et ça a biso ndenge nini donc tout le monde a que bato moko boye bazwi vie privée ya moto bamemi yango na internet et ça la biso ndenge na pa na kotala boye na kozala na bomoto moi pene que vie privée moko boye ya Ghost Kambala babimisi yango ba étaler yango na internet en soi boye ça la ndenge na préféré no nani gosa bandano mais écoutez, vie privée, tout le temps, on va y avoir la télévision. Quand on est mal au baron, ce sont des gens essentiels. Parce que vie privée, moto, comment on peut étaler à la télévision? Et puis, on a comprendre le mot. Si on va y avoir, oh, on l'a m'écoute, on a vie privée là. Et on l'a, on va y avoir ma voilà. La question se pose à rien, on a les bossos. Si yo y obandi bina ko betali so na ngabia ko lekala ngamo boye baka makamongo ndenge nini
to nini oyo ozwaka wana mpo bando ya koconsulter vie na nga ndenge nalekisaka yango na journée mobimasi nga na pale ndeni nga nabimaka nakenda kosala bamakambo na nga ndenge nini mpo oyo ya kobeta yango na tv to so olandi réalité okomona ke la plupart makambo to bayaka kolobaka na eza lokuta te na ndenge mabe te tosala analyse so otala okomona parce que vie privé na nga oyo ya ngai nde na kati ya pale na nga nde nabibaka yo moto alibanda okoyeba ngo te soki nga na betelo lisolo nga nde nayefa molema te molema moni na pale na nga mikolo ta na ovivre boye ta na ovivre boye ta na ovivre boye ta makambo nakuta nango eza boye mpo yo oyeba makambo oleka pala nga na kati parce que yo ozalaka na ndako na nga te nazalaka na ope cherche na plateau mais chaque jour nazalaka no so na sisi loka na plateau to kabonye yo kosa makambo na yo nga na kena se makambo na même yo nazalaka na chaque jour le vie privé na ngo ko italien yango bote soki nga mo na expliquer so nga na kamwa bango sikoti bayaka na ba TV wana ye pena ba bandi ko expliquer makambo so sentir bla ka obeta ngo ndeti azalaki e molema ko mo bla ka obeta bla lisolo ndeti azalaki do seki makambo no so lo ba wana e utaka na mutu na matoi ene ka ndeti tazili suka awa abambia dikambala ninga mabete ninga mabete avancé ela ka ndeti mutu mozo ki suka awa abambia nyose zwele kana mutu yango yazo loba kaka azimbi ke makambo na loba eza yango te mais azolinga affirmer bilo likambo yo azana ngo même pas sur lui-même yango nde pena na ninga mabete batebili pena ko ba changer mentalité wana pena loka liboso wana pena conseil donc faut changement de mentalité pour comment ebonga en tout cas pour tout doit mitu no tuna ba shukuli yango bien et tout pour toujours changer ma mentalité parce que aujourd'hui loba likambo lokuta nous on affirmer batu c'est comme si yo zalaki mais so tuni jour ngo wana likambo mo sala mako zalaki wapi oh na yo kati voilà Bob Molema. Bon en fait tout a été déjà dit parce que monde à l'élo comment analysement on est dans une analyser ngamoko personnellement monde à l'élo Mutao Vanda a fondé une histoire abandi on venant la fondation atie ba brique atie tol atie ba fenêtre asali pena atie ba cripsage maman tuna peinture asali pena histoire na yo mais yo mo bien ngote ndeti ngai na lobarelo mo na répéter bien lo mo na kati ya plateau na lobara eza mo pasi muta comprendre makambo na sala voilà on va na bango te bato bafanda na bango o bazaka ofanda na bango nde bayebi ke ye moni vi na ye boye ye musane ko melaka ba shimok na ko melaka masanga ye bato musuto nde baza boita musu ba biteke nga melaka cigarette puis na melaka ni na melaka masanga na puis na melaka masanga mais je ne fume pas mais ezala bato musu bayebi ye ndenge a fonctionnaka na ndenge betaka matolo na ndenge masala makambo nyonso toyebi pourquoi parce que yo moko mto yaka ko étaler vie na yo voilà biso yo na ba gosse ba ndeti ngai na yo so mona biso ke no vanda déjà matonge non toke vanda na matonge toke lingwala toke mena masanga toke sani ba place biso to vandaka bango ba yaka ngote so yongo lo ba eloko moko tangu batu wana ba yebaka na ayebi vie na yo muso ezaka ya solo muso ezaka lokuta abeti bina histoire no bien c'est-à-dire bino moko ne bopesa bon ba valo wana ba loba mama na bino ndeti nga mutu lokwa nga na ebite na zena na yebi nonte mutu moko oya ayo beta ayo loba makam na ngai abeti lisolo na nga bana na fondement tina likolo c'est-à-dire na calcul wana te parce que imaginez-vous soto chena che grâce témoin abia beta tom sur lisolo bateau bazayo vivre na palais na nga ako bando beta lisolo moni ye azako ya ndaka bobo moni ye azako ya ndaka bobo moni ye azako yo kata bafufu na ndaka bobo moni ye azako yo lala mbeto bobo azako yo lala nani na karwa bobo so comprendre ma monge zala parce que quoi yebi ke bino bozako ya shinga ou bien nga mo ne pe na yebi ke bino bozako ya shinga parce que tellement que moi je suis bien éduqué na yo tika la yo beta ma solo na nzela te parce que on nga na salisa ki bato moi je crois que na oka lisolo mo pas madame Belleville parce que nazaka na kata question alors ba no mo abi molema soki mutu asala lo likambo beni ata bebani na yo ata sali yo mabe kanise ka ne fils kata na likambo moko ya malamu asaelaki yo tu vois mais sikoyo ngana okamwa mutu mo aleki na TV abandolo ba privé ya madame Belleville voilà imaginez nga mo la guerre rarement na mo la guerre soit bengo na téléphone allo molema naza na restaurant leka na restaurant oyo melata mo vin na yo belgi na yo beni na eleki na restaurant mais boye na yebi makambo ya sala ta par théâtre
qu'on dit que ta vie privée à Madame Belleville. Oh, on a yebi concernant Madame Belleville. Il y a un yebi ou un yebi que azarane boya zong saraboya ça ne boya que théâtre que ni n'a rien ça mais pas film et si que privé na yemoko dedans na yemoko boy na vani bena bona bani bena ko loba oh Belleville kuta ça la rabo ou zong sarabo. En fait, quand des gosses sont autour de ce sont des histoires bien fondées. Il y a aussi des mensonges bien organisés. Oui, ils ont la mensongère bien organisée. Donc, à organiser mensonge, qui toko, à soukoliango, à repassango, et là, tu peux costume qui toko, à y qui dans la télévision. Il y a des gens comme ça. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on est dans le bout. Na yebi via gosse, awa. Obi ke gosse tombe sous la libanda tout dans la bisote. Obligé tout dans la bisote. Tala mutu na ngai masa na ngai mais au moment na yebi se na oba place boy. Na fandi na coin boy. Na batami quelque part boy. Moi, aoya na été. Toza na chacha to fandi to msu to kaboni 20h 21h. Yaza na répéter à 12 azati. Siko mais au moins na non na mwena yeba makambo gosse izati. Mais bino moyeba makambo gosse ndeni. Boyebi adresse à gosse ndeni. Boyebi ndeni ke gosse azo tonga ba brique moko ndeni. Donc nga kutu na yebi parler à gosse ne na zabo na bi chez gosse. Imagine. A dos kuta ki shenga na parler ga mukola bosse la image. Mukola bosse la image. Quel niveau? A pour la bosse la image à quel point image moralité. Ya mais je parlais ça ga pinga image de moralité. Bien expliquer quoi hier on a image la 21. Voilà. Joua mon dalegi pour moi na di kambala. Mambolo ba ngwana. Ka joua mon dalegi. Sigo sigo keti alambela bisote sigo bon ça va c'est bon mais botika ko luka ko sala ba histoire ba fille histoire ba ouais botika ko créer donc c'est pas important. So za na loko lo batena émission ngala lo ba na to ko so na net ngane la bu so na monique na loko sa na émission te yo yebi na ko sala la ngate na le répéter la TV pour il faut bon yo ko li solo moni bisote to le kana ba TV bu so le quitter mo ba kabelo zatin oh. Est-ce que les gars TV pour Kabila? You ebi makam nanga sala. Parce que ngala sala, dans les canaux les katé na makam. Donc c'est-à-dire bon ba sala ka pour ba les gars TV pour ba Kabila bango. Donc c'est-à-dire yango na ba créaka ba histoire ya batu pour ba les canaux TV pour lobby ba Kabila bango. Voilà. Voilà, merci beaucoup na ma réponse na bino. Voilà, on a vraiment tous à la minute tout fan na minute pour na analyse mo ya boito mais kaka ko éclaircir batou pour na bato boye baraté za la peine bato susu ba fan na ba mitu na ngo bete lisola mutu est bazalaka est batambolaka bazakesi kama au mo pe bazakesi kama otika ndeto utiko ba de tozala boso to kabwa mtatike pa na yo atikali yo akei yo ya zongu kotala boye bato mo bazana ba histoire ya mutu moko quelqu'un vraiment ezo ça la passe ngona na mekaki un peu ko poser question oyo vraiment merci na réflexion merci vraiment na ma réponse à bino et sali kitoko makasi bande ko balade siko bazali na ebike mutu na mutu azu déjà part na ye na réponse na ye et sika oyo ayeba kité en tout cas vraiment oh yebi merci beaucoup na mon papa héros dans l'ombre voilà Bob Molima na te ko yoka maloba na yo ou te ko soulever comme moko ya madame Belleville Kandi qui okuta na ye ezala kaka na restaurant aussi et puis au meli vers na yo ndenge za ka masolo ezali évolution ya ba émission apesi conseil po ya mesala nini ko pesa ba conseil mais na kotala boye na landa ki film ko na c'est pas important ya kotanga kombo na eketa na banda ko pour la émission on a et puis tout ça qui ensemble malgré vos acquis musical mais son ils allaient vraiment élevé dès qu'on a le biquet madame Belleville Kandi azana comportement wana te ya kosala ke mutu mwa bo oyo afinga ka mingi mutu mwa afinga ayeboye aye azongi atia na casting azana esprit wana tena na qualité mama teke aleki ne sopo mama teke azaka na mutu mwa bo afinga ki na ya finga ka etango ya na casting atie a jouer pe est-ce que c'est vrai na ndenge vraiment tout monde la madame Belleville Kandi est-ce que pour ça le loko wana nana biso le monde bande ko excusez moi je suis un peu grippé j'allais dire ceci moni muto yo alobi makambo wana na sila bano bakutana te na sila no ba monana te ayebi na mamba sila te aloba donc alobi kaka bakabone na mobali na ba beba na mobali na siko pale ba bebani ya bien ngala ke na kamboy yo poke na kamboy po ba beba na mobali na oh mais je te dis dépression dépression c'est-à-dire
Nga rolon la lunette boy. Nga normal. Ouais. J'ai des beaux yeux nzamba pesanga. Ah, beaux yeux nzamba pesanga. Moi je ne l'insulte pas. Moi je vais dire ceci. Tant qu'on c'est beau hein. Tant nzamba oui, très beau. Son nzambe. Merci. Son nzambe, ocheno kutupu dote. Yo pas naturel. Sur apesio éloquence, apesio sens ya ko comprendre des choses. Voilà. Faut le partager on a baninga na ndenga bien. Na dazonge lio na likambo wana. On a koyebisa soki nano ayebi azo maîtriser mutu oyo bazala o azo lobela te. Bonsko Bellevue on maîtriser ndé. C'est là non. Tout ça non bateau, tout ça non bateau. Le loto beto lo bateau. En tout cas na ghost to solagi, en tout cas les photos ça na bino na scène na na comme na to ke na bino na c'est comment luka bo comprendre pour to gangi trop bozo kaka te mato imangongi. Na lo bana bino bo. Mutu oyo alobi makambo chacha alobi na otanga kombo na ete. Eza problème, azana problème yena mobali ne baboyani. Mobali na boyani. Mobali ya boyi. Kasi te baboya to boyani. Boyani. Baboyani yena mobali na ye. Nazo ebisa no vérité likambo eza c'est une histoire vraie. Baboyani yena mobali na tike na défaut. Parce que mobali na boye ya lobité solo na tika na ngamba madame Bellevue. Ah te on dirait que nos arana de simbate. Bon ngala kena ngambu mususu. Sikoyo. Quand tu me sens ambition refonder ba histoire ndenge mo bande la question awa. Ayera kama kambo batu balobaki na internet a récolter yango ayo sala la nini émission. Elle ne maîtrise même si elle ne maîtrise même pas la personne o yaza patronne na bango chef na bango o bakuta na raté ba yeba ni place ba mkinda raté balobara na bango kaka. Balobara biso madame Bellevue akiparati na mona na imagine. Siko madame Bellevue ebi Joséphine. Est-ce que madame Bellevue a dit bana na bino bobota madame Bellevue a dit que Joséphine a na classe a dit que Joséphine a bandé classe joue Joséphine pour moi qui na nino na escalier à salle Superman a dit pour mon place de moi voilà monsieur pays wana ne mère a benaki abi zoa kende ko zoa au traité mona est-ce que maman na bango wana a dit mona na mona bana bota est-ce que a dit longine ne na kati bota so longoli lunette te na tunika question biso ba yebi biso ngai na vanda pesi mukongo mère abengyo molema ubaluki abamami olobi bien mamelo boseki na timbelo déjà donc ayebi biso mutu na ndenge na tuna bango na tuna bino sous question bola ki sabiso numéro ya madame na bino loba moi ke okomano ka kombo na biso za kombo apamba te za ba messagerie mobile beza rotonda eza wana na ba question te au sala ki mabe émission na prochainement ko loba subongo te je reviens encore na sali un peu na sali nino rétro na maloba ngaka o na loba sikola parce que nous moi avec mon professeur assistant à soto loba makambo oui comment les autres on est des professeurs professeur assistant nyo ba teka za na CT professeur musupe bo outko uta nini wa uta université mususu azo assistant ngai je suis leur professeur ya bakuti nganem na ya kopesa ba cours ya buzoba basala allez-y père oui merci beaucoup na ina yebisa yo boyi yo ozo maîtriser nanu muto yo zo lobela te oyebi nanu boye kaka na télévision bo vanda na été beaucoup tana na été siko boni yo ko maîtriser makambo ya madame Bellevue donc moi en général gosse dikambala je sais pas si je fais comprendre et pas ya bakuiti na ngai yebisa bino boye ngai avant na yo loba makambo ya mama na bino ayebi oh je sais comment on fonctionne. Je savais comment on fonctionnait avant. Voilà. Donc, on a relevé ta lisolo nae. Ce qui maman a bino a télémisé la voiture dans zela. Mon lemba, ok, a porté la bino sous le bonsoir. Ah, ok, d'accord, ça va, ça t'est bien, bien. Boni moi na bien. Parce que tant on y a télémisé, bon, yon a une limite quand t'es mal zela pour le bas. Je vais vous dire vrai, bah ma mauvaise réalité. C'est-à-dire, là, sur la bête lisolo, madame Bellevue, c'est que je maîtrise cette belle dame là. Madame Bambino le robet ta lisolo ne. Na maîtriser na yebi makamuna na yebi on a yebi sarabino mamba limata sa ba chaîne surtout to que son papa mon lire TV na yebi makambo ba chaîne na bino donc c'est à dire moi na mamba lobi elle a récolté le parole que les gens utilisent dans ma TikTok dans ma machin et tout a récolté na yegara émission na na mona ngweza ngo copier coller et loka so sali que et sali moi émission eza poza vraiment mon makasi. Oui, mais biso to lo ba doudous. Non, moi aussi faut avoir le spaghetti hein, imaginez-vous. Une dame doit être comme une fausse spaghetti. Il faut ça péter. La femme
mécanisme mécanique, on est clé des roues. Non, mais ça va pas. Ouais, je te jure. Mais on a peine à habiter. Moi, je suis tout à la base, je suis tout à la rouling. Moi, tout à la rappel, moi, je suis tout à la rouling. Moi, c'est mécanique, bon. Boyer. Tout côté. C'est dans la sensité. Non, voilà les retombées. Oui, voilà les retombées. C'est-à-dire que moi, s'il faut Azalaka, prétendre, moi, douceur, moi, au moins, tant que la TV, au final, on roule ballon, mais on roule bon, moi, douceur. Mais sur moi, si des choses me forment, mon gros gang. Non, mais nani robala moi si oyo, azalo kola mécanicien. Nani robala moi si oyo, azalo kola nyawa garage. Nani rozoa bimisa mbongo, abala moi si oyo, azalo kola makuba kuba. Et ça la sensité. Makuba kuba. Et ça la sensité, les amis. Excusez-moi pour le terme. En tout cas, non. En tout cas, moi j'allais dire ceci. Étant professeur général de votre institut, en tout cas, moi j'étais collé un bon 0. Tu as 0. Non, tout ce que tu as dit, en tout cas, non, je t'ai dit, franchement, tu as 0. Aujourd'hui, 0, le bien le côté. Là, on a solo la télévision. Vous ne parlez rien du tout, vous ne dites rien. Vous ne faites que tourner à rond. Ils ont dit, bon, sa voiture, vous connaissez les mots dilemme. Non, vous vous retrouvez dans un deux chamas, vous savez pas aller à gauche ou droite, c'est comme ça. Tout le temps, on peut la chicane, ainsi de suite. Et moi, je suis venu vous enseigner ceci. Restez chez vous. Boutique, elle pas la bino. Bon, Luka, bobette, elle est solo, ne cherche à bander les biso, les solo film. Bobette, non, les solo film, na bino. C'est quoi votre film? Film, le titre, la moins anini. Kata danse. Non, mais vous d'accord, les autres bandaka la minute en novembre. Et au bandana novembre, vous d'accord, Kata danse. Non, vous pouvez vous inscrire, hein, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a Souka pour monopoliser parole. En tout cas, la fille qui a essayé un peu de marmotter pour ne rien dire. Tu ne maîtrises même pas nan aussi là. Et bon, yo maîtriser Belvine. Tu ne maîtrises pas si là parce qu'il y a yebi. On attend dans le babou na yebi. Oso maîtriser nan aussi là. T'es bon ce que Bellevue yo maîtriser mais. Voilà, merci beaucoup Gossi Kambala par rapport à ça. Ouais, on a complété quand juste pas professeur. Les professeurs et puis c'était chef de travaux. Parce qu'il a tout dit une partie il y a fille on a quand même tu le bana yebi ba moté et pas un problème il y a bolingo on va l'autre rabatter quand je sais pas pourquoi. Alors on a bolingo. On va l'autre rabatter. L'autre rabatter. Lorsqu'il parle de la profession, hein? Parce qu'il y a une photo clôturée. N'habitez sur ça la illusion la nuit. Vous savez, Chacha, pour ça professionnel, au point au fin de mon putain. Ou en tout cas, non, c'est quoi, pour y comprendre. Et nous, le bâtiment que le cours des arts professionnels, pour n'habiter sur ça l'illusion la nuit, nous avons un peu de profession, on a habité sur eux la scène pour la nuit. T'es Tom Sawyer quoi qui encore. Nous sommes arts professionnels. Et les gens qui ça à coller à copier à coller avancer c'est toi ça professionnel et les gens qui nous sommes là et yango là oya yebi yango na ya tela makambo tout vite comme mais à la ka yango siko et les gens batté que le cola belle vie bine mo bima iza cinéma sala rawala yo yeka ofingi ali ya zu atio na casting na mais fois banda liboma. Dans tout cas, on a évité. Vous voulez demander tout le monde, car du coup, au téléphone, on a bien on a tchombo, on a même pas n'expliquer au premier année. Parmi bateaux, on a fini à la vie. Dans la limite que dans les Arabes sont emballés au Kitaramba, mon représentant. Non. Vous comprenez? Parce que ceux qui n'ont pas fini, on va expliquer. Mais bon, pour nous, ça les bouille. Mais là, on va pourquoi? Pour te solo. Et tant que pas professionnel. Bon, le problème, on a eu je peux tant s'expliquer. Et mon frère, au moins, il dit pas à 12 ah, mais tu bien à 12 ans. Vous comprenez, il y a des gens qui sont professionnels, on est là, on se rend à l'ingénieur. Vous comprenez? Ah, mais il y a un nini, mais tu bien à 12 ans. Moi, à 12 ans, mon frère, tu n'as rien à voir. Problème, mes amis, il y a le bagage pourquoi, puis tu es confus. Mais ce comme il y a pour finir, mon lait, mon lait, on en public. Vous comprenez? Très bien. Et c'est un babat, nous tous, bah, il y a pas de biso pour, Toyokana. Et ça la ka bon raté. Le choc ici, l'anima, bah, tu vas finir à railler,
il y a zone de ma bon c'est que pas afinga ne pas afinga bato mais ça na ba jeune na bango c'est évident na ndenga mabete to so la pembi yango mo ngala sala sila benga na bato ndeti bango wazo za pembeni ko bazo mususu ayeli bazo comprendre mo bazo lo baté ngala lo bien molema to vanda kana wati madame mabenga na biso wati na bachumwa mais molema ndebo kindaki na ngwana ngape na lingi makamba ofinga te to ete so la film ngape na lingi ndebo kindaki na ngote te abokene na ngo bien po to finga gite bokene ate en tout cas ene silelo to kena biso pe so comprendre mais c'est à dire que beldi est moko le quoi mais na makamba ofinga ti comment fait-tu aux accepter muto afinga ba pembeni aya pembeni la yi non mais vous êtes trop ngai nga pour compléter molema na invité ça na c'est pas besoin comprendre OK non bien ouais vous comprenez yé afinga ngati donc ofinga ça la kenkele ende vous vas okufa non mais bato bana langage facile basali vous comprenez comment pour finga mutu ici facilement comme ça et c'est quelle c'est quoi yo mutu ngwana ozofinga ningwana yesu pour au salara cinéma est-ce qu'il y a bato baleki yo te place yo zawana non bato bazali écoutez bango baza éducateur amas balobaka bongo oui okoko zala te ke yo yezo pour éduquer bato ofinga bato yo ko bimisi bord moko bwa musique après yo la casting na ye et puis la nebe maka moko koma ba vitesse sa connexion mona vidéo c'est circulaki hérité watana be ata grand star na Congo auto beta ba we azalaki na miki mais vidéo ne ko circulaki ya beta bien que ba ngaba tinde makala asamba te tu es akité ba benga na ba téléphone ke te wana maka mabitu be na ye boko kanga ete ozo kopona anga ko se retrouver na makala samba pourquoi ba vidéo na ko circuler ningo circuler bon m'ébiter machin et tout ozo comprendre et ça juste un exemple pour nous expliquer puis wana ke ce qu'on a monté le baka bêtise facilement il y en a battu nous on était baka pour supporter bêtise wana donc tellement que ça déjà monté pour zo bana ba bêtise na yo ya kupinga ba permettre la belle vie orienté parce que quand tu vas na belle vie ngo boye o refinga pe mutu yo mais ça là elle a tellement peur que non net on a bien na bato on a bengi batu na kubenga bo bien kubenga mutu bo gosse bien chacha sera mêlé un verre de plus vous comprendre un verre de plus non c'est-à-dire au langue sera mêlé moi verre au langue à quoi râler pas bando finga pe batu kana kati to vanda pour ba autorité ba ya kana to vanda ba autorité ba ya kana go finga pe donc azana crainte que non mais moi tu as dit quelque chose de bien ici mon frère on le belo mo isa s'il acceptera bango pour hier mais ça na finga biso madame amesana mamba ofinga te OK ate ko féliciter bango awa bato ba fingela ngai bato bosa musala bien musa musala bien kana ni ne baboya ye nani masala masala ndio baboya ke po boya ofinga oui pourquoi yo boya pour avoir besoin $20 on a ofinga les $20 on les a non pas biso te bango pe ba pesa $20 chacha na bien banda yo ya famille bota basi batindela $20 ofinga mu ya nini $20 so zo $20 ah tena et que ce que to go tourner te te po bango balobake biso mba pesa biso ba $20 non mais pas na bango ezala rapplice non ah au moins siko que tala siko calcula batu wana moi je comprends non mais les gens pensent que biso to yeba mambo c'est pas ça raté alobi ba pesa bango $20 bango bazora plus donc c'est à dire bino boza bato mafinga bino nde bapesaka bino plus mafinga nous on n'a pas besoin de ça pour évoluer dans la vie pour avoir de l'argent ou bien pour être propre pour avoir de belles chemises ou pantalons des tonnes sous gosse là tina ba chemise na ebo non mais yango pala tabito banda sala remerciement de batina ya ko na vexa sabo non mais non te boité non bongo te bongo yeko tsaza suna dossier ne musu mais na bombi donc ça dit non merci kuna ndenge ba voilà continue donc ça dit que non moi je vois ba blom mususu ba baloba ba TV wana vandi boso télévision à lobby tia silisi $20 non mais non biso ba pesa biso plus ba pesa bino plus pour na mafinga pour on finga hôtel mi bena na vandi bena boui ma mère est là ndenga tala la télé atala ba YouTube na biso wana aoki bena boba o cracher je clash et puis na sisi pe na ye pe na koti pe na balé ya deni ba molé ma to finga moi j'ai ma fille hein.
Ma fille Joséphine a yébi tellement makambo. J'ai le nez de la famille. Elle est licenciée. A yébi donc, imaginez moi on a déjà licencié. Voilà. Voilà. Roubala lobby, roupé ça là-bas, coco machin et tout. Tu vois. Donc si go ibino, buvandi bena bouinga, bumoni anenga na bouin na sukoli na lati bilamba ba repassa, na legi na TV na cheba parfait, na ba mi finga. Ils ont honoré ngati. Ba ko pesa nga $20. Nde ba pesa nga bango ba mbongo mike wana, o banga ba master nga Vivienne na memaka nga pour aboya $20 pour ma finga. Vraiment. Action. Voilà, tu n'as que vraiment émission à l'élo et qui est vraiment et qui est vraiment bien. Merci beaucoup à Bonema, merci beaucoup à CT, chef de travaux, professeur, merci beaucoup vraiment. Donc, tant qu'il nous a rappelé, il y a un professeur, donc nous allons plus qu'à professeur. Babi, moi c'est un professeur kaka. Tu n'as tout ni pas en français. Voilà, on est comme un forgeron, on devient forgeron, voilà, tu me campé, pour la question, on est souka, parce que tu connais déjà la souka et la mission, voilà. Le oyo, tout le monde boué, où ils ont acteur, moroto actrice, où ils ont film à madame Belvi, Kandi, na Kanwana, na Elisabeth, na Kuna. Le oyo, ce qui a yé, aye famille bota, soit azongi na famille bota. Est-ce que tu peux accepter? Non, tout ça, on a besoin de monter. Non, ben, juste, la français, non, c'est anglais. Anglais, mon waloba, no friend. Camarade Tobo, il va camarade Asika. Au sort qu'il y a comme on dit, comme Sika. C'est pour y bisou maram, bisou tenir de évoluer, no friends. On n'a pas besoin de nouvelles amies ou bien nouveaux amis et tout et tout. Tout ça, on a besoin de battre. Pardon. Non, mais concernant pardon, oui, pardon, c'est tout à fait normal. On peut présenter ses excuses pour lui demander pardon auprès de cette belle dame-là. Non, biso to boyangote. Mais koyana biso ko sangana na biso. Oui bien. Tout ça a besoin de camarade Asikate. Une fois longwe na biso, net tout ça so longwe pa na biso, sali cracher sur biso nyo sur to vandia. So OK. En fait, sur nous on a to c'est to biso OK, to c'est to accepter merci na yo. Tu as accepté pardon na yo, mais aux on a bu so sauter. En tout cas, toi, comme on est mutasika. Ça dit, ba tumusu no moni ba wana ba kei. Ba oluka ba zonga, ba ya ba zuali susu makambo. Obi démon za mystique, diable za risé. Azana ba oluka ba yeba elo nini s'est passé na famille Bota. Donc, tellement famille Bota ena bato mayele. Ya grave ya rosaranate. Père, soro kendagi mère, soro kendagi koya souté. Mo nga buka jinima kunat. Oui, bah peut-être ça ils a dit on a bouqué pour la bouca. Allah les j'ai mal matin on a j'ai mal la bouca. Oh, donc comme moi. Pour la asim ça j'ai mal touché la pour le baga koyer là j'ai mal solo là. A quoi il a piqué cri j'ai mal là. Papa j'ai mal à monter mon nez. J'ai mis maman wango. Et ça même non, mais là en gros, en tout cas besoin de soutien. On n'a pas besoin de vous, on évolue très bien chez nous donc voilà, on évolue très bien. Voilà, Gosti Kambala. Moi tu le bien quand tu moi si mon beau ben na 12 ans na kata pali moi si peno bala a pris décision na que non on est à zabona ligne au sustain na ke comme on c'est la mariage au baliete au bala non yo tient na pala bien divorcé na ya bien divorcé na et il arrive a bien divorcé na a divorcé ke na mais na mutema nanga na cessé ko lingote ngo bateke lokwa to kaboni sike ngala otiko na tiko lingote na olingala ngayo no za suma sine na opona te ko bana ndako. Oui. Professeur assistant qui parle. N'habite que tout OK. C'est que tu combines mais c'est que ngala olingo système. Omoni swe lo resanga babaku kuyango. Oyo. Na olinga ko toujours. Mama yele mutu. Na olinga ko toujours. Oui, na olinga ko toujours parce que ça monte to 20 na yo batembele oza mo se to 20 no na olinga ko toujours mais na ko pona ko des soucis pour za mo sa ndako. Mais ke kuna ko takenda ke na conscience ezonya le bikelelo opese Gosti Kambala bengi na ngala kende. Na okende parce que to kabwana epi na ndenga bien. Azela ba bengai. Azela ba bengai. Azela ba bengai. Kandi no trip sayo. Ibudu belbi alinga kaemi. Akomisi ennemi na été. Na batanga so ba baina belbi pembeni. Belbi linga kaemi parce que azaki collaborateur na ye. Na kopona kaemi li susté pour ko sala ba casting na ba. Akovanda rapena ye li susté pembeni na été. Mais ezateke alinga ka été. Jipo wana za ko mata ya nyeke. C'est ça faut reconnaître le but
Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis de début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à la maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman José Loussadissou, maman Chantal Moukendi, voilà, ainsi que à mon papa Héros dans l'ombre. Merci beaucoup d'assistance, Yaketia Massiala et pourquoi pas Laurie et puis mes caméras, tout ça, bon, on a à 12, voilà les grands formateurs, mon petit formation n'a défaut. Voilà, merci beaucoup à Nabino Obo Salabiso confiance yako zalakawana toujours yako landa émission Nabiso émission Nabino et bengami na kombo ya sur coup na motoro wa akambaka yango na kombo ya Chacha la Cléopâtre. Voilà, moi na suka basongi songi IGF de la presse ya famille Libota na ba invité na nga lelo to ça ki na professeur Supra Molema ainsi que c'était ainsi que c'était Gosse du Kambala, mon bas la précision, ma beaucoup pété, Soki et Zali. Voilà, merci beaucoup, Nabino Obolandi, Biso, Nabino Oyo, mais ça là toujours, Olanda Biso. Merci beaucoup à mon bière chérie pour la liste, pourquoi pas, ingénieur Francine Golou, Abik Mokondi, à Podium, P, Lumière, voilà, et Zarabonwe, Mikolo, Manalo, Balanga, les souffles, Ningité, ce n'est pas maman, et puis à Potote, Nabikaka, et témoin, la Bossanizate, voilà, Serge Vital, les bijoutiers, mon vieux, rendez-vous, et Zalara, moi, qu'on a actif final, télévision, voilà, Bob Molema, c'était du Kamba, la professeure, oui. Comme déjà dans ce cas, il y a une mission, Bisso, Malobanati, qui est pas en tout cas, cela ne nous empêche pas de vous dire que vous êtes toujours abaissé. Abaissé. Et si vous continuez toujours à approcher devant nous, nous on va avancer avec deux pas, avec agressivité. Donc, Madame Bellevie sera toujours élevée. Merci beaucoup. Voilà, Gosti Kambala. Voilà, merci na Bob Molema lelo na cour opesi baba kwiti na sûr que va comprendre le système de G 4 DD na sûr que vous comprendre le système donc voilà, merci la Chacha. Voilà, merci beaucoup. Respecter maman famille pour maman biso la maman chérie moi aussi. Respect. Maman Claudine Bokatola. Respect. Maman Langai José Loussadissou. Respect. Na yo mère maman la biso Chantal Moukendi. Respect. Maman Bibi Kambala Suisse. Respect. Président Jacques Naepui. Respect. Maman Langa Balamouye Mala Londres. Respect. Nani tutiki nani ai? Maman Bibi Kamba. Maman Bibi Kambala même la suite to boire ai. Respect. Ah, président Jacques Naepui. Respect. Maman Niesi Lunga la Lombre. Respect. Maman Langa Alexis Mwanga les Cassini. Respect des anges amis ici.